Ya solo bandeko bana somi ekolo Congo lo sako omboka. Mboka bino na kombo ya Nzambe ya mpungu tolendo. Nzambe ya mpungu tolendo po ba oyo bayebaka te kombo ya Nzambe ya mpungu tolendo elingi koloba Dieu tout puissant. Na monoko bino bolingaka mingi na lokoto na li français balobi yango nde Dieu tout puissant. Nzambe ya mpungu tolendo. Na kombo ya mvulusi kimbangu ja ntungu ndo mutinda miwaye na kati na mabele ya Congo na kati na kachopa. Oyo nyonso bayebiye, oyo nyonso ya mindele na baindo bayebi bolkasi ya mvulusi kimbangu ja ntungu bakamwa koyoka biso ba noir totanga bakomo mususu o bientôt belela ye. Eza lokolo zana tata mo zana mbongo mingi mozo tala papa musuku na oya pauvre ozo lelele ya sungelo pikati. Papa mozo kama libi me mais pas no tata na bango azana millionnaire yekuna te papa ya mbongo papa na ite o mwana mutulo ko nisana kai obi abele la senge pa ya papa na ye aza ko senge pa na ngai mais ngai na kontaka skiri papa na ye c'est textuellement ça ndenge biso to kena ko senga na sika ko senga esika bo senga ya sone te ba etombe Grégor wana bakamwaka oh mais pas to mais qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Au besoin que nous senge sika papa na bango, o mokeli na bango, o yaza biso to bangaka, bango baza ko senge pa na biso, bakamo. Est-ce que le thème mama qui confie tando na pambola bino, le sabino zali mokengeli. Okengeli. Ce qui est ko yinda, ezako beba na ko siple boke ba botelema. To bana mosalo bana kala, pona lokumu ya Nzambe po albakike. Lobela kabande ko na yo. Kebisa kabande toya kawana pona ko kepisa bino piko laksa bino bo biso onde spiritualité la biso ya monde puissance ya monde bokasi ya monde nguya oyo moto soko zangi yango oza perti Nzambe bankoko na biso apambola bino bo bazala kati na bobungi olanda malamu benga bandeko bazala kati na bobungi o bakene ko luka ye bakene ko mitele ngando mundele comme ça posa pembe comme elle va bien français comme elle va bien anglais j'ai des moutons l'acceptation ça me pose ça mais direct qui elle va bien anglais elle va bien français elle va bien allemand tu vas te malheur à vous voyez pas caté zokate bino ne bat bokote ya bango bino bomitika litoi bango bate ya bino malheur na bino na bana na bino Olanda bandeko o nyoso to belela kabutu to ko pisano matondo lo soko pa na yo ndeko Jackson ngwele Congo mapele ya bankoko mama Catherine Bilungu na biso lo soko pa na yo ndeko bokechu amolo sako koko zalampanda lo sako kizamba yalala lo sako tata mpangi tambula malembe lo soko pa na yo ndeko shani shungu ya yo pe matondo lo soko pa na yo les bailleurs de fonds na biso lo soko pa na surtout les bailleurs de fonds papa c'est là dans bailleurs de fonds qu'on a bon comment voilà bailleurs to sana bailleurs de fonds na biso azawana ya solo biso tuzali ba oyo Nzambe apona atia biso te bede na to ko banga bata mokilité to ko banga bele yemo ko Nzambe apona tole poza na ya yemo kilia nyonso bokona nyonso o ba lukaka baza ko luka ngone na ko babele na yo ba ko lukani bazo luka étoile bazo ko luka étoile perdue o na solo ba na tango na zako loba bazo moto azana connaissance na yebi o ba boma ka ba luka ke étoile perdue étoile wana étoile ngoza wapi ozo ka bazo luka ba minéraux te bazo luka étoile wana kitana kati na Kivu ekweya wapi mindele belimina kibaluka ke étoile wana okukama okubusuto petele bina ngo isuru sito bokele bina ngo kala elekate to solomana
un jour boyoka mo bazo luka étoile wana étoile ya nzambe eleka soit bana Congo etendi papa elimu aiza wapi bazwa yango étoile yango ezali bazo luka yango bakozwa yango te ntango ifue matondo epai na yo mama na biso tetela tetoise matondo na bino nyonso matondo mama na biso ana lusako eno matondo epai na yo papa na biso Francis Bitoti matondo epai na yo papa na biso Michael tobosani te papa na biso Emmanuel Yeko tobosani te bandeko na biso bonso oyo tomoni mama Jeanne Didele tomoni ngombe pardon doko tomoni ya solo bandeko nyonso boza wana ya bino losako yango wana nzaba bankoko na biso apambo wana tolobaka tout le temps ke biso baponami bana na nzambe ya mpungulu oyo mpenza boza na bénédiction oyebi te alors bénédiction wana ya nzambe ya mpungulu tolendo oyo yebisa biso ke bolingana tolingana bolingo mibeko mpe misala mais ayebisi nga nalobela bino lelo bolongola kobanga ndeko na ngai longola kobanga mpe na kongo nyonso longola kobanga ezala yo kobanda na tete ya peiti na suka mpe na kongo longola kobanga mpo eza koya mabe me koya mabe eza koya ya solo bacomprendre ke suka makambo na bango ekoki soit baperdre définitivement et soit baluki baganye mpo baintimide biso me kointimide biso ekosimba te po ete biso toza bakonzi na bango toza plus puissant ke bango bakointimide biso te tout ako kointimide yo bantu te retiens ce que dit là aujourd'hui tout tu ne peux pas t'intimider parce que bapesi baarme wana na bailluminati bapesi bango baarme ke baintimide biso bapesi bango baarme afe bapesi bango baarme oyo nyonso koza koyoka modele mpo ete baintimide biso bobanga bango te nzambe azozela nde bino bolakisa bokasi na bino apesa bino bokasi alinga mona biso ke wi tobangi bango te effectivement ce qui se passe na mabe de Congo ya komona nyonso wana elingi koloba ke nyoka za koluka ndenge nini abwakela banani ngenge ven abwakela ndani soki abwakeli yo papa mama ok abwakeli yo ok zala na makasi likampiko yebake nzambe oyo abomweyakela yo moto na liboso na mokili yo mobimba ana posa na yo olakisaka ye mpena akela yo moto na liboso kobangeli milati te kobange domo te matondo epai na bino. Alors n'oubliez pas la mission secrète ya bailluminati na batuti ezali vous exterminez vous les bantu soko oyebi yango malamu soko oyebi yango te luka oyeba mpona nini balingi baextermine bino mpo ete bayebi ke boza na puissance oyo nebisaki bino ebandeli étoile wana eza parmi bino étoile eza parmi biso il faut éliminer plus oyoka yango na masolo mosusu na kati na bibilia baloba yango boyebi yango esila te nyonso wana c'est Congo. Allez-y comprendre. Voilà bandeko bana somekolo Congo tokike toyoki ke l'arrestation du général Bisenimana et pourquoi pas Rais Hippolyte Kanambe oya yaki na ba mbororo na kati ya mabele kolo Congo yazo circuler comment bakangi Bisenimana il paraît toyoki yango to vérifier to koyeba mais deuxième information que bakangi Bisenimana po tena maso ezali kosala na kati ko oyo bato baza kokanga butu na moi bazokanga bango ebele bazokanga bango ebele po bamitiki bango moko bakanga bango to mpe eza nini bandeko eza bamitiki te me balobi ntango efweni mais ntango efweni bolanda attentivement s'il vous plaît ntango efweni ya bato wana oyo tozokalerte bino na niveau moko ya likolo attention bobenga bandeko na bino nyonso tozala posa ba like na bino n'oubliez pas vos likes bozo landa bochaka ba like na bino tona posa nango epi boyoka bo alecte bandeko musuki boyoka nini zo ya biso. Alors boto démanteler réseau oyo ya batuti oto ko benga ba zombies, ce sont des zombies
vampire auto démanteler sur na bango auto akopeta sete bobandi kozwa bango ezali kaka dibi ya kozwa bango bozwi nani bango te po ete bokolokota bango lokola bampesi boko toko lokota bango lokola bampesi. Retenez ce que je dis là. Elobamaki ekomamaki oyo nyonso akokota na mabele ekolo Congo akobimate. Mais suivez-moi oyo ya solo ke batuti bayebi ke déjà makambo na bango epepi na ntango komi kokanga bango baplan na bango nyonso tu futi en l'air oyo na ngai bamama ozona na bandeko bobenga bandeko baza koyoka te balanda plan na bango epepi. Alors il faut accélérer oyo etikalaki basala parce que baza na tante parce que boyebi ke bakotaki na ekolo Congo po baboma pour nous exterminer. Et alors, c'est à nous aussi de les exterminer. Et alors, passer la vitesse supérieure dans l'urgence. Alors, passer dans la vitesse supérieure et dans l'urgence. Pour démanteler les réseaux en bango, parce que soit tu vas te limiter et s'il va bien. Par exemple, pour la buissonner, au buissonner, tu as un moteur diesel. Mais bango batelemi bayebi ke ndenge boyebi il faut accélérer pour sinon te bakosamba sinon te makambo na bango nyonso. Et alors attention bana somme ekolo Congo bokeba. Oui, je vois maintenant que ya solo boza kokanga bango parce que plan na bango ezali koseme chaos na mboka nyonso na ville ya Kinshasa na ba province nyonso ne ba bandele yango. Mais comme par hasard ebebi ekeba boto attaquer bango na kati na Kinshasa bango kanga bango ba plan na bango ebebi il faut accélérer. Donc yebisa ndeko na yo epa ya sali na kati na Kinshasa partout ailleurs que bateau de toyebi chien na bango déjà. Alors et comme le biso mobulu il faut que biso accélérer kokanga bango. Et surtout, ne pas remettre ces gens-là. Ne remettez jamais ces gens-là entre les mains de la police. Ne remettez qu'aux gens qui sont motowana na maboko ya police. Et ça li erreur bandeko bazako sala. Pour être beau pêcher la police, basepeli. Oui, bakari akuna boka police. Na Kigali bazane sengo. Kigali bazane sengo koyoka ke bakangaki moko na kati na bango ba remettre na la police. Merci. Merci donc. Merci donc pour te permettre biso toye ba tête to remettre bango et pas y a la police. La police est allée entre leurs mains. Chef ya police, chef ya défense, bazali na ba service na bango nyonso bazotala la police dans maboko na bango. Donc en allant remettre ou na kobenga la police pour être à récupérer tout ce bokangi. C'est la peine perdue. Mosala ya mpunda. Mosala ya mpunda boza ko sala. Bosila na bango. Bon, même police aye, on a seul police aye, na police na ye aussi là na bango, police a le susciter. Boyoki ngai, ndeko boza, il y a solo tout ça bateki parmi nous. Mais na sengi na bino, bobenga bandeko. Ke boyoki kuna muto ake, muto asali boyo bokangiye, bosila na bobenga police te, bopesa na boka la police te kwa yaki na munduki na kati ya sac, na biloko na kati na sac. Pour être à bon papillon. Alors, mon temps pas bon maillot, il y a le police, ok, merci, vous êtes gentils, hein, vous les Congolais. Peuple hospitalier, va récupérer Batouana, va changer Bango commune, à changer les positions Moussoussou. Donc, c'est là que vous connaissez qu'il y a ma sina, va me mettre à peine, à quel peine, même boulot, boulot, on les a continué. Akobima na Congo depo, soit à Koufi na Congo, soit à Boumi Bissonnos na Congo. Vous comprenez? Maintenant, Kabino. Alors, on a des conseils très importants. N'a pas question encore pour être bien boyeba et le konini et ça koye la buso liposo.
Donc, voilà, il y a solo, toujours comme c'est un bino, bah, like, n'a pas son plaisir. Bah, like, n'a pas like, et ça n'a pas plaisir. Il y a un tel, il y a un tel, et ça n'a pas un grand plaisir. Maintenant, voilà. Et ça, les droits, n'a mon kili, ça n'engue wana. Mon taille pas bon, maillot, ce qui yo suis, maillé la ko bon maillot avant, nous avons comme ça, lui, voilà, aux allez mon bali à solo. Pour être mon taille qui pas bon maillot, yo bon millier. So bomi était ba ko me e bo aya ki wana pa buma bino vous pensez que na quartier wana pamba agina tulu bo mona ke na boga na ba frère bo mona ke na ba frère be na ba gata ko pesa bino ke aya ki na minduki na kat minduki wana ke na pona ni pa buma bino donc arrêtez de se victimiser attention passez message na ba ndeko nyonso oyo bazali wana la kati mabele ko Congo. Donc chers compatriotes, s'il vous plaît, passez message pour arrêter qu'on remettre Batouana entre les mains de la police a là pour récupérer Batouanaye et Moussa les gens vont continuer pour déranger Bango n'a rien. Donc la Kalisi pour passer message dans Batouana parce que ça Batouana dans ma boko il y a la police et possibilité et cause à la passe mingi pour la biso pour aider Moussa tout ça ya mpunda. Alors, voilà, Bandeko, en image, qu'est-ce qui se passe dans la Katina ville à Kinshasa? Arrestation et bateau, nous sommes Bango Bazui, à gauche, à droite. Allez, c'est parti en image. Voilà, Bandeko. Là, vous voyez, ce sont des Rwandais, des criminels rwandais, tout y appréhendés. Si le soldat Kinshasa n'a qu'à la ville, il y a Kinshasa. Bah, tout y wana, baza, ebele, bakangi, kangi, bango, na la pointe. Mokali, nous avons la carte ya Mokali. Donc, quand il y a suspect à zone badinal, à zone bakaka, à zone bakaka qui mouniaran, de ce fait qui mouniaran. Donc, moi, je vais expliquer tout les amakas. Auto sala, oui, parler, d'autres, il y a toutes ces anti-logistes de télémi. Nous avons vraiment Mokali, nous avons besoin de Israël. Nous avons besoin de Mokali. Et si je peux ça, voilà, wana boyoka kali bosse ça na mombele, voilà na route Mokali plus loin encore, bakangi moko, et alors la kanisi baza ebele bakangi bango na mokolo na lelo na kati na ville ya Kinshasa, na kanisi oto za ko laksa bino za image d'une commune à l'autre, oyo bakangi bango na mombele bakangi na limete mombele limete bakangi na wapi à gauche à droite. Voilà, ma commune nyonso ba komi ko kanga bango. Alors bandeko na kanisi bobenda bandeko na bino matoyi
po ete bandeko na bino o bandeko na biso o baza na kati na Kinshasa o baza koyeba teke cette histoire ya batuti rwandais esengeli tosila na bango esengi teke bozwa bokangi ye e boremetre ye so boremetre bosala mosala mpunda po ete akoya lisusu wana po ete aya kosala mosala oyo akanaki kosala na mabele Kongo. Voilà bandeko bana sune Kongo nakanisi moko na moko na bino esengeli abenga bandeko na bango wana avec des images de la haute aujourd'hui au bakangi bango à gauche à droite nakanisi to voilà. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui na kati na Kinshasa. Bandeko nyonso na kati na Kinshasa, batelemi batomboki mosusu yango. Yoba soba Congolais bapanga lui keba kosoka soba Congolais ya ki wana mpona kosala nini kosokisa bino te ya ki wana mpona kosokisa bino bolobi te totika ye bokeba sino ta kosoka. Voilà eza pasi mpe mawa ya kotala comportement ya bandeko na biso misusu alors wana na kati susu wapi awa tomoni na kati ya commune ya Masina na kote ya nini kote ya Passerelle oyo basala oyo esalamaka e bato baleka nzoka te poko yoka yango oyo bandeko baza koloba bango moko na bato ya koyeba te ya solo makambo eza koleka na kati na Kinshasa ezali grave ya komona ke bandeko ebele comprendre ke batuti bakoteli biso. Alors, to banda moko na moko bola. Balongola bango kuna. Baye ko so batota. Donc oyo te bande ko tozala ba audio ebele awa batindeli biso esengeli to yokisa bino yango boyo. Soko tiete biso transport. Voilà. Bonjour les amis. Naye na robarate na komarate menaye. Legre ba audio moto yoga ezala na ngona bukuta. Misusu bezaka ya solo ne mingi nga na yoga mama mongo salama na ngote mais sango nga na opesa bino oyo esalami na bitabe na moins de 20 minutes oyo na tindi vidéo oyo esalami pas plus de 20 minutes na se ya ba pont o ba passerelle oyo mabindi wana o kabila tika na sa ba passerelle wana bakangi ba rebelle otuna na se wana wanda ozala wapi batimula libulu basala fulu soit disant que fulu ezalaka wana or baruande bazalaka na kati kuna esalami sikoyo kotia tembe te esalami sikoyo baruande balaka wana barepere bango mutu moko liboma azalaka wana na batelefone android batamisi milai yo mutu liboma na batelefone boye ndenge nini azangi maloba bakangi ye wana bo babandi kotortire wana ateki plan babimisi bango wana na se ya passerelle eyindi mabe na bitabe soko tie tende zwa transport yaka bitabe yaka koverifie. Voilà nakanisi boyoki bino moko oyo makambo eza koleka na kati ya mabele kolo Kongo oyo bakangi bato wana oyo batuti rwandais oyo bazosala baku po ete ezalaki bastratégie na bango po ete bamonte ku na Kinshasa. Bonjour noko Jean. Nayokaki message otikelaki ngai me nalingai na korepondre te parce que rwandais oyo baza awa. Paul Kagame asololaki na président ya Brazzaville Denis Sassou Nguesso atekele 12,000 hectares ya mabele oyo ezali en frontalier na biso Congo Kinshasa. Siko Paul Kagame asombi mabele na Brazzaville kwani po faciliter ye ba infiltrer armée rwandaise ekota na Kinshasa si déjà bakoti
makambo wana nyonso Félix Tshisekedi ayebi yango malamu. Mwasi ya Félix Tshisekedi Denis Nyakero aza rwandaise, famille ya Paul Kagame. Félix Tshisekedi makambo wana ba militaire rwandais si bakatisa deja na ngambo na biso awa. Ozoko basala massacre na kwa mutu. Bazana kwa mutu. Na minito pe na tikino message awa pe na Kinshasa tozana bango awa. Bazana maluku na mboka wa bengi Mbankana baza wana ba militaire rwandais. Ozomo baza wana. Oyepe lisusu awa na Kinshasa na kacho benga nganda yala. Kote ya Kinkole kuna bazali wana. Oye lisusu na cité du fleuve. Ba militaire rwandais baza wana. Baza très bien installé. Oye lisusu na beach ngobila bazali. Alors, soki okei na Congo central. Okei na Congo central na Luozi, bakati sakipe baza wana. Très bien installé. Okei na Kimpesi, ba militaire rwandais baza wana. Oye na Mbankana bazali. Cela veut dire que ndenge toza wana mito na Kinshasa, même na commune ya Kintambo bazali. Sont partout. C'est-à-dire que les militaires rwandais bakoti Kinshasa va s'installer très bien. Parce c'est juste le coup de sifflet. Voilà, na kanisi boyo bien. Na moyo tufanye wa mama wana nakita na watu fandi tukala pasipita mikaka watu wokimanini wakanyirwa ndemo kana kenia kuzuru kwa mama zana utika kwa mama kwa kusenga mali kusokoke bamuni ya mpoata mulabuni kelete bamugo bamugo kuzura question hivi ni lingala ni français ni batangaki wana population doit y avoir besoin pour maï kaka de la police y va encadrer va tirer moto va retirer na plus sur imagine ma c'est pour population qui n'est pas pour maï il a bi ata ko mingai et ça le côté pour tout ça des tout ça awa tout ça des tout ça awa ta pour mingai ça le côté on la plus va encadrer va pour mieux va qui va retirer na nina na social va qui na social va population va la ndio pour maï sasa vitamina moja hawa sasa vitamina kwa badala watu wakitatu watu wakiingia kwa mayo donc mboga déjà dans l'ambiance ba rwanda ba confirmer le bakanyite musuma na zena ina ngomeli na sasa kile ba mode clave le mot mondial tennis a posé la question quand tu respires pour ça que mon aboué tenir militaire dans armée na pistolet bataki bakina no bakana mo ile bakanyite bakanyina oli kusoma kana so bipale na misu na ngali bale bakanya misu na to fani le wa mama kibale kina moto no na moni no tshile so lo batelo batwa na ona ibe ka takina no wote mola ba kutoto ni so to mola kutoto te komika 18h30 ofanika ti utazi ke ola le kola. Voilà bande ko bana some ko Congo to la information na biso po ti asolo na kati na Kinshasa en ce moment bato belé na kati na Kinshasa baza ko yeba te eloko nini basala po te bakino wa bitopo de bakende wa. Alors dossier ezali comment confuse na kati ya ville ya Kinshasa. Voilà général Kasongo a télé général Kasongo a lobby non il faut que solution ezwama pour na makambo Kasongo a lobby soka yoki ke bakangi moto parce que azali na elongi ya bato wande moto wana oya akangi ye bato wala foto kanga bango. Alors nous allons poser la question à ce général soi-disant général Kasongo. Quand tous ces gens-là sont arrivés à Congo, se sont bien installés, service na bango ya renseignement ezalaki wapi? Service à renseignement ezalaki wapi oyo ya biso ya gouvernement na biso
que nous sommes là dans la Belé Congo, dans plusieurs réseaux, il y avait infiltré à côté. Et c'est maintenant, il va se mettre debout pour empêcher les gens de les massacrer. Donc, c'est-à-dire qu'en conclusion, les généraux est complice. Alinga intimidé bino, alinga qui a besoin que mission Kenetina Souka et bon je vais aussi prendre bango général Kassongo abandiko banga que vous kabandiko. Voilà la situation qui se passe au Congo. Donc Kassongo oyo adobi inconsciemment que oui aboyi bokanga batuti rwandais oyo baza kotambola na bango na kati na baye ko salane pour tout ça bitumba na bango bazo menacer biso na kati na est Congo babo tre biso bunagana et lelo baza na kati na Kinshasa quoi faire et ça ko bon na motote. Donc c'est à dire que ce qui général a lobby que ba bokanga bo mona so bo moli tout rwandais bokanga été aza complice, n'est-ce pas? Vous avez compris. Voilà, bandeko bana somme kolo Congo lelo o eza ko lekana kati na bandundu. Quand ces gens-là les Mororo sont arrivés avec leur vache général Kassongo Zarek wa balekana Kinshasa non balekaki wana na nini na commune tombengi na commune ancienne non balekaki wana ya Zarek wa azaraki wana non na politique nambe bazaraki bamba pokotsa bango et lelo biso comme ko telbeto venger to kanga bato faut pas bomba biso ya lutte faut protéger bango basala bango ba transfert ba mité bango ailleurs pour va continuer toujours busala bango nde ko boyoka. C'est votre vie qui est en danger. Ce que boyoki c'est comme ça le dit que non botika ba bomba bino oui ba koti botika bango bokanga bango te ba bomba bino. C'est à vous de comprendre, c'est à vous de savoir bolingi ba bomba bino to bino bo bomba bango. Parce qu'il y a deux choses, soit bango bino soit bino bo bango. Bengandeko, s'il vous plaît, Bébisaï, qui oyoki déjà déclaration de la générale à la police, donc c'est-à-dire que ce que vous remettre dans ma boucle de la police, vous savez donc Salampunda, cet homme-là, va muter ailleurs, attirer la Moussalana. Vous comprendrez, parce que c'est qui, général de Oyo, général Kassongo, 20 ans passés, ben, c'était à la bateau à la Nyonso. Et général Kassongo, ça n'a pas démantelé les réseaux à la bateau. Azalaki wapi, avec Kangabanali. Pour bakanga bato wana te le population telemi ke ba kanga bango moko voilà ce soi-disant général abali ko empêcher bino bon venger bato ba ko bon bino arrêtez si vous yokeli ya sur les alcool parce pas policier na biso bof ba mpinga na biso ba lui ba zo ba ordre mal donné ba tout cette textuel parce que bino yokeli. Donc voilà, passez le message à vos amis aussi la nana bango bopesa bango na maboko à la police te bono pesa bango na maboko à la police bino moka bozo mitongela lilita posi bakumi na kanda obisoki nyama azu lisasi obi kanda zala kanango yango na ya bango pote ukangiye ana sura kanda lera kwa zongi sai kote msu akokende ba semaine zoko yabo yoka bibende oyoko to zoko bakongole kuna mingi bakomi siko sala ndenge nini ba bomi congolais basuye bakena ye pour les bembete akena to mona kaite bazo libusa ba ndenge wana bazo sisa biso ndenge wana bazo un jour boko mona pour retenir le lobo soir to mona na kabamba na ba force commune ya ko sakana tena mabele ko Congo na Kinshasa wana boko kam il est temps passer le message na bande ko na yo ba kimate ba bomba na te mais ba luka solution ndenge ni to silana na ba tuti rwandais. Voilà scandale na kati aéroport Yanjili, na kati aéroport Yanjili, bakangi 3 Norvégiens avec des armes d'assaut de guerre. Ba armes na ba munitions 850 munitions pour ba fusil d'assaut oyo basala ki dango na kati ya aéroport ya Yanjili. Alors bato baza ko tourna ndenge nini ah bokamwate makambo ezako ya ebele. Voilà ba arme o bakangaki na aéroport ya Njili yango wana oyo bakangaki avec 3 Norvégiens. Donc ça reste bon ngai information tout de suite yango wana. Donc ce qui ezali ba na bango etali bango mais biso to lobite l'information est là dans la question. Voilà bandeko bana somme ko Congo. Alors je tiens encore une fois ya ko benda mato bandeko na biso basi o baza toujours entre la kata makambo to dengi TikTok na kata TikTok bandeko bokeba
et ça dit distraction monene ils ont joué la carte belé na carte wana parce qu'en constatant que le lot tout comme petit à la carte na TikTok mais tout que telle ba communauté mususu ko ya biso ba maman je m'adresse à vous hein pour bino vous a trop doué na carte makambo ba communauté mususu na ba moment ya boye ba so que veiller ba ndeko na bango na TikTok en passant des informations ya ko pesa ba ndeko na bango mayele que to ke ba mokili zo boucher que to ke ba bazo ko sa biso que to ke ba biso ezali kaka ba bêtise ko la ça ko soba ba ndeko s'il vous plaît ndeko moi si so ko moni ndeko yo yibi na kata TikTok omoninga rouge à lèvres na kitoko omoninga dendaka lobele ndeko tika biloko eza biloko abobu biloko mema biso pas alors voilà et c'est le message auto pesa bantu asa moto lokumu yo bantu asa moto valeur on zamba kela mais ce que lelo to bungi et le connaît les bungi ça biso yona donc passer na rappeler et l'autre comme ça biso là où nous sommes aujourd'hui toujours voyez c'est la religion. C'est la religion Oyo et Côte Sabiso na Kachamakambo. C'était bien calculé par des colons. Que même la bango religion. Et cette religion, quand on a bango plus d'églises, bah vous en avez référence que bah vous en a perdu dans la nature. Na kele wap bater kama kamala. Ate kuna bazote abiete. Tikana lokali biko pa yosusu. Nsoka la distinction. Oyo mundele a créé Edom, nyoka. Oyo atabiso na katiwana et na katiwana. L'air a créé des divisions, a créé division. Division, on voit division, et outil dans l'église. Bah, l'église, le moto, et ça la base, il y a division au bout du caca. L'église, on rappelle la cabinoa, pour voyer baka. L'église, aux religions, et pour y avoir la politique. Politique, quand il y a un parti politique, avec des leaders politiques, et donc, quand on a créé en gros, et donc a créé l'église, et donc a créé un parti politique pour nous distraire. Et voilà, acheter division à 4, division on va bien séparer pour prévenir. Voilà la situation que nous passons en RDC Congo suite au Rwanda. Oyo et distribution. Longoli biso nyonso. Oyo longoli biso parce que créer la vie en moto et la spiritualité na yo. Créer na yo. Bon moto na yo eza la carte spiritualité na yo mais la tango spiritualité na yo eza na maboko bato mususu eza contrôlé na Grégor te expliquera bien o bobele laka ba yela bino ba kosi no ngone loko bele laka o bele la peu bazo on va les mieux pas au futur monde et c'est de grandir c'est là la spiritualité c'est ça boke bana ba mama ba tata ba ndeko partout ok ba pote bozali bato yo mokili mo bimbezo tale na bino mokili mo bimbeza ka jaloux na bino mokili mo bimba comme il y a que bozali ba peuple obné balbaka peuple élu de Dieu alors faut ba embrouiller bino ba longo na bino présence spirituelle o ya makasi ba tia bino ya lokuta e bozala mitelengo na bozo luka yera go ayer ko luka solution nzoka te solution ezali kaka na maboko na bino oye matondo e pa ina bino et là donc on a besoin de pousser qui point ceux qui point des autres traîner dans la belle Congo c'est suite à cette histoire de spiritualité là ceux qui te comme tout ça toujours esclaves na kata mboka na biso toujours ko bimaté c'est suite à spiritualité la biso et bango et donc mayebi l'éliminati ba yebi yango c'est pour cela que ba kota ça cadre la distraction bazo distraire biso na makambo le kuta et tandis que ça on a mais vous avez de la chance le lot na kanisi ceux qui peuvent la keke qui point en solo, frère indépendance, et quoi qui botal. Combien de niveau spiritualité na biso, to côté tout ça ma casse, na ko ba boko ko na biso, ya ko yeba biso. Et en plus, si vous signaler, ma maman Bolanda, on a sur le plus important que l'actualité. Au vous accrocher. Au lieu qui me qui l'actualité, to continue à développement pour to préserver nos situations. Ne confondez pas. Bon, c'est la confusion. Entre Montalobeli, vous pouvez retenir qu'on a fait nos cibles. Oyo Montalobeli, ok, Bokoko, na Nzambe ya Bankoko. Vous avez le remis balé. Montalobeli, que non, Oyo, na Salini Bokoko Nanga, na Nzambe ya Bankoko. Et ça, deux choses différentes. Ola Nagobia, Nzambe ya Bankoko. Nzambo oyo bankoko basambelaki nzambo oyo bankoko na biso na mutu biso ke bokoko
asuki na bokoko eza eloko mibale ekokanite eko marche ensemble akanti bo comprendre bosala confusion te bo busole to lobaka bi ma yepo makana bokoko wana yepo makana bokoko wana te bokoko te makambo na ye ya nzambe o bankoko na biso babelela na kombo ya nzambe ya mpulutule eza différent na bokoko nakanisi bo comprendre nga très bien na posa ba like na bino na mona ke boyoki penza makambo na pesi bino toli lelo différence entre bokoko parce que beaucoup de bangunza beaucoup de féticheurs basel la bokoko basel la nzamba bakoko et clair vous avez compris donc posa la différence nango makasi mota kosa yote que non bokoko égale nzamba bakoko rien à voir. Merci pour la compréhension. Voilà, bande ko bana some kolo Congo tokei wapi tokei na kati na information na biso tozongi na kati na information na biso oyo eza koleka na mabele kolo Congo mabele oyo bankoko no batikela kiyo mabele kolo Congo oyo batebele baso le na soki na bota maki na nga congolais ilengi nini na linga na zona nango soki na bota maki congolais mais o bota maki congolais yo mboko yi alors nzambe tango na lobaka maloba na nganga tango na bele la kabino maloba na nganga batebele bakansaka ke papa sayala maloba na yenga tena lingina no boyo kana no yembo bo ya solo bo kanga motema o eza ko yela biso na sima boyo kana lo yembo comme ça boyeba eloko nini ngina Voilà, les Camerounais, le bac et le monde, on a gagné dans la like la plus de par like la plus de nzamba les bino par like la bino pour être montant le bac de bosso la bino maloba na etre na kamingité maloba na etre na kamingité na zone la bino ngo en image comme ça vous comprendre que c'est juste la semaine ou la quatrième bande la semaine makambo na zone la bino toloba kiango alors bande kombozo ba ne Congo quelque part le ne Congo na zone senga na bino bana bande kona biso batu ya ba Congo e Congo bokota benga ne Congo moko oyo yebi ndeko na pesi ndeko mwa 2 minutes il minute na lombango luka ndeko moko ya ba Congo yebi saye akota rapide oyo lobaka ne biso ba ne Congo tozo na posa tol choix fédéralisme pour être autonomie à chaque mboka bobenga bango balaki na bino matondo balaki na bino balaki na bino ça fait plaisir les ne Congo vous êtes là mavinga na kanisi maman Angélique mavinga azali ba Congo ole bande ko na biso ba Congo le ina mona bino bokota makati bokota bande ko ba Congo bokota alors c'est parti pour mon qui major yo semaine au du collègue allez. Suite aux rumeurs de prétendues infiltrations militaires étrangers dans les territoires des Banzangongo, le gouverneur de province, Dr Gubandu Ndungidi, a déployé une forte délégation conduite par son conseiller en communication, composé des hauts officiers de la 12e région militaire et des hommes des médias qui ont séjourné du 16 au 17 septembre 2022 dans les territoires des Banzangongo. La délégation est arrivée à Gombe Matadi pour un entretien avec le colonel Pantou, commandant bataillon de cette circonscription. Je suis le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Théodore Panzo Dibanzila. Ici, c'est la frontière de Brazzaville avec Congo-Kinshasa. Il n'y a pas de militaires rwandais dans mon bataillon. Il n'y en a pas. Vous pouvez me demander à la population, il vous dira il n'y a pas cas de tracasserie dans ces contrées. Pedro to mwini ko to basole ba rwande ko kise kwa mko ngatu kwa nkagame mumono kwa mija wite to minsango ko basole ba rwande ba kuiza ko bitike mona ba rwande ave bitike ko lebe tumo na mfine bitike sala bitike mona ba rwande vi. La délégation s'est ensuite. Voilà, oyoki bandinga banobi to mona na biso ba rwande awate na biso awatoza na biso calme pona nini ba sa déclaration na moyen l'argent. Moyen l'argent bande ko na biso balekaki na télévision boyoki bango na tina ki bango na pesa ki mbongwana ki band oyo azali tuti rwandais yende moto batie kuna na kati ya ville ya Congo central province ya Congo central bota
na kuluna ala kolongola barbara kolongola batu biso to yeba di bakangwane zali na kala ezali na lelo te bazo mema biloko nyonso après batile liko tumba bandako batika liko sale standi ako Voilà, et si l'ité bande kobola na ba image za kokoba. Allez, c'est parti. Ende ayi atumi ndomboka kangi batu na baka chaka bakela suko na biloko ndako nyoko suko ba obasali mu bazaba tomboko to bazaba tomboko te donc sadan ajiba kuluna na ba soda bakonde ba kuluna ba osali sandiko batumi mboka po mboka bazina bangwe loko te na mboka biloko ebele babilamba ba télévision ba biloko ebele na ba pano banguba ba fufu donc ba mebi nyonso na ba mbongo na ba velo nyonso nikina erani papa Lene Congo boza boyo ka sirite Bolanda ya solo bomona pelo ko sala na abilili oyo bauti kotumba mboka oyo ya mpalukidi entre ba soda na ba kuluna bauti kozala awa mboka nyonso bateni moto gaye mano nganga kompaniteza nini boyo ki bozo mona mandeko bozo mona bandaku zimoto eleki mikoloboni mano nganga nalobaki nini bamama baza kolela oyo bomoni bandako na bandako bazikisi sika bamama babimaki wana banani oyo bayeko lobake no omoni ndenge baconfondre bango omoni ndenge nzambe ya confondre bango soki bayaki mpe na mboka oyo batuna bango balanga bana bapa déclaration ke tomoni barwanda wapi toyebi pete voilà soit disant ba criminel bauti kozala bauti tumbanda kuna ba policier voilà Bakongo attaqué par des Tutsis rwandais et des Kuluna venant de l'île de Iwawa. Voilà en action dans le Bas-Congo. Le Né-Congo, boza wapi bimba fédéralisme, fédéralisme, boza wapi. Voilà comment vous continuez à distraire bandeko, na ko parler bango na fédéralisme, tango mboka ezali occupé. Bonjour. Atana mboka na. Mbongo tomoni mboka chimbongo eziki moto tebitenile sani aerozatoni bakulu na bezi sala kisaluke batumini sadami ye kitosi beza beza sala saluri nziyo yakulu yejani uni president ni fachi watumini kemezo beza sala esandiko ya mifachi udize ndani ko Etienne yani tumini kemezo beza sala esandiko ba yoka zinzo bimba byako zibaba bankaka baba netenge bele katuse kubasidi yabankaka bawdi kwani bankaka tubiye maladi wadi nato katuse kumkikumba bele unange mfumu nga president yiveti fina basoda beza sale standi yabakulu na una obeto ba civil tusadidi kisalo kyo ya president yangala mbekuleka yangala la mosi go mamadi ogolo basuni mpona ni tuibu ibandira sunte Ungasula posa magambo bandi ya masuke. Oye mbande. Bande koko seka ya pasi bande. Comprendre que ma belle o bateka. Kala magambo basali bana atina lufulu. Mabele mo ya nani? Siko mama oyo tozala mboka kilungu. Tozala mboka kimbongo awa. Ya kimbongo. Siko mabele bateka on a deux parties tonde. To comprendre que ma belle so bateka on a deux parties to comprendre que. Siko banani ba ko sala masakle bina mboka. Batu ba wuti shoki mbanza ngungu ba rocher na kati ya cité ba yemba la moko ba yeko sala standi ba bimisi biloko. Après batumbi bandako batie batu na camion to yebite so baketika bango ba wo baketika bango ba bakati batu wa prisonnier bakena bango bakena bango to yebite bakemboko bakesika nini to comprendre que baza basoda to basiri bamuso baza basoda bamuso baza ba civil
Hey. Voilà. Je crois que vous comprendrez la réalité, qu'est-ce qui se passe là. Bah, image ça et belé bah tirer le busso, il y a pas si, il y a pas si, il y a quoi. Voilà, bah maman bah ça collé là bas bah kei, bah kangi bah village mobimba, bah buki bah ndaku na village ya autre je bah Kombo na village ya Lufulu, na village ya Kimbongo, na village ya Kilumbu, bah village ebele. Lelo batuti Rwanda batake bango basu nyonso balobi boko za so binote eza ya biso ale dégage ba pengani bango batumi banda ko tubo basongera so wana te posika ba okeza wa donc bandeko baza mitelengano à ce moment na kati na ba Congo na ba village wana nyonso donc le village vendu par qui et à qui donc nani ateke village wana et ateke nani. Point d'interrogation. Voilà la situation de l'autre qu'on le Lapino. Oyo nyoso ba soldat, soi-disant ba soldat, na ba kuluna, ba sangani. Toujours bani makam toujours mikolo. Ba kuluna ba uta wapi il y a Iwawa. Ba soldat banani ya ba tuti Rwandais. Gouverneur ya ba Congo na Congo ya Gimbandu. Andabaki na kati na ba Congo eloko moka le kuté da ba rimer. Ba rimer to suki wapi. Quand si vous comprendre en autant on a le baka bakolela tango bakolela to ko lakisa bango ba image to so c'est une image et reste mais vous me coller PDT pour mon ba image wana bana some ekolo ba Congo biso moko to zo témoigner le kuta to moni ba suba tucha wate et tamoli image wana que non ba tout ça na ba ko na te eleki mikolo boni eleki 2 semaines te eleki 1 semaine te voilà qui bolole na biso qui bolole na biso tant ça bino bandeko baza kolela ngai maboko na nga pembe o baza kolela mawa bongo na seki mwa moke na seki moke po pasi na bango po te bandeko ebele bazo contribuer na pasi bandeko wana baza ke mboka bandeko porter disparu bako funda panda boko funda epa ya nani bakolela epa ya nani vous comprendre bino ba politicien bino boye bozo ko ba biso ba ne Congo mais allez-y chercher bande ko ba kewapi bino bande ko na biso baseya master nga baseya o mususu na parlement provincial na Kinshasa Ntingi expliquez-nous un peu bino bozo na solution ya fédéralisme na ne mwana ntemi expliquez-nous un peu c'est quoi cette histoire fédéralisme on fait de bota tant to bito sangana to bunza batoyo bino lutte biso kuna makamazo yela bino kuna na Bandundu makamazo yela bino kuna na Ozaire makamazo yela bino kuna na Kivu te biso lingi fédéralisme poto tonge kolokon boko tonga ngo ba mama ba village za fédéralisme boko sala ngondenge nini ba mama ba ko kenindila nga wapi ba botu bateki mboka nana tekeli ba mboka fédéralisme nana teki ba mboka ote papa sala yo zaka contre fédéralisme lobela nga ba mama bino ba bolinga ko kota makamba politique oyebi nini na source te fédéralisme si comme abele wana na teki yango pasi pe mawa ko mona oto ko mona wana ya solo eza pasi voilà tokei wapi tokei na kati na mboka kasai na kati na mboka sai bakasaye bayeba na bango bazala nzela na bango o babetaka ya train po ete baluka mwaye bakota na kati na katanga bakende koluka bilei na kati na katanga to mpe batika na kati na katanga eloko nini ekweli bandeko na biso bakasaye na mbuma oyo bayebi te nzela wana mwaye bapratike yango ezali susu te ale bolanda bonso bakasaye central walubonele mbutu kwata ndila udutudisha wakukoseka ni ba mona mujarai ikadi mulubuwa chini numona chi arai milembelela ikamulubuwa ko kya kubena leka no kitulomba gouverneur we umulet atangi de bintwebi parce que tout muntu mina bana mona makula musekuru balukasa chana na tuli tufani nzala kukananga bavuka ulukenda kana bika nzala lari hadi jilo ko seka mushindwe ni tujabijanye parce que le début de biombo qui tani lai bana betuka kwena mushindu to
il faut intervention pour le gouvernement provincial, le gouvernement central. À nous, on l'a dit, oui, Félix attend, tu sais que le président, oui, tout le monde va nous dire, voyez, écoutez, il a voilà, Bandeko, quand vous dites que la malédiction, la malédiction de Boussantam, voilà, nous sommes même à Kabango, nous sommes pas le Bogo de Kapi, érosion Salami, et Boukin Zelanyoso, très moyen les Kapsou, et Sate, nous sommes là, Yakala, Moni, Makamundenge, Nzambe, Asaraka Makamuna, Toloba, Nzambe, Tolo Batamukini, Batababuki Ango, point d'interrogation. Alors, Bandeko, la Kanisi, pour comprendre la situation, Oyo, Ezakoleka, Oyo, et frapper Bandeko, la Busso, la Katina Mboka, Kasai, voilà, Nzela, Ezel Souté, et Boukani, complètement, la Katina Nzela, ya Kasai. Voilà, Bandeko, Bana Somme, Kolo Congo, Tokene, Wapi, Tokene, na Katina Mboka, Katanga, na Katina Katanga, Bandeko, Sango Yamabe, Bandeko, Bakufi, Nabis, plus de 100 et quelques personnes basiques qui encore une fois Nabis, Nakanisi, Bolanda, Animal. En tout cas, la connexion est événement na farishika pa fungurume, 10 km na fungurume hapa plastic na ile bord inakongana. Watu banakufa kama unangara population utechika. Voilà, plus ces akosika batu impuissant par australien, moi ko c'est le côté batu tout na kati, moi ba bimeza te batu tout basiki. Plus on va biso ki kota batu plein na kati. Batu nyonso basiki na kati na bis na kati na distance entre fungurume et voilà la kanisi boyo kiango ndenge oyo eleki. Voilà bandeko vraiment ils ont passé mingi ba situation boye ya ba sacrifice bandeko baza ko sila na kati ya mabele ekolo Congo. Alors tokei na lombango na kati na mboka Ukraine na avant de côté na Ukraine tout ça na bino déjà que le monde bouge parce que na lecture déjà que Emmanuel Macron azako banga benko trembler abelu subela bilamba. Emmanuel Macron sentir que ya eloko moko zo ya ezo sana bienté alors abali ko menacer à dissoudre l'Assemblée nationale. Donc voilà la situation oyo ezako ya na kati na France par le dit que Emmanuel Macron a menacé à dissoudre l'Assemblée nationale. Pour la nini, pour être abali ko sentir menace à gauche à droite na gouvernement na modèle oyo azako memela France batebele batimeli et ezoko kende ndenge esengelite et voilà a commis na bobangi. Alors tevite ndenge ekositela bango na kati na France. Alors tokei wapi tokei na kati na mboka batindele biso message moko na kati na mboka otoko benga Burkina Faso, toujours information qu'il y a un capitaine au nom de Zungram na Oyo Asali coup d'état na kati ya mboka Burkina Faso. Alors nous avons vérifié information ngo ezali wapi et commis wapi ezako kende wapi. Voilà les capitaines en question Oyo a commis homme fort na kati ya Burkina Faso. Il est là au nom du capitaine Sungurana Oyo a commis le nouvel homme fort de Burkina Faso. Voilà l'information tout de suite que Damba da un nom. Damiba serré aux arrêts. Oyo président Oyo Azaratiwana. Donc Togolande l'information otoyeba et Sukiwapi ezali okende ndengenini na kanisi lobi tokozwa information na biso. Tosongi na kati na mboka Ukraine. Na kati na Ukraine bandeko ya solo ba Congolais pe bazana kati na Ukraine. Bana kati na Russie. Bolanda makamunini eleki na kati na Ukraine. Suivez mes chers amis ce qui se passe en live. Ce n'est pas que en plus ezali na lingala. Nos amis qui sont na kati na Ukraine bakende qui ont participé à référendum et voilà les oui massifs na kati na Ukraine. Allez, suivez. Référendum terminé. Voilà. Référendum est pas ça. Oui, c'est bon. Il vote pour. Hein? Donc, l'excès d'attaque à la photo, ouais. C'est très bon. Concernant la Cathy,
passeport est là. Voilà. Et ça vient. Da. Wait. Voilà le média mensonge européen. Voilà, on voit maintenant des preuves à l'appui, des images à l'appui, en direct. Voilà. On a dit oui. Voilà. Collaborer makambo ya bafensi ya France qui est traité. Ça sur le terrain. Ouais. Je viens de voter oui. Bravo. La République wana République ya Lugansk na Donetsk des quotas. Territoire linguistique. Ok. Voilà. L'annexion. Félicitations. Merci beaucoup. Nous avons toujours. Voilà. Reportage terminé. Togi, merci. Prochain épisode. Nous avons la Rostov. Ville Moko un peu très éloignée dans Moscou. À 1000 km de la Moscou. Pour un référendum. Moi, vodka. Merci. Voilà, qu'est-ce que vous allez nous dire? Et voilà, mes chers amis qui sont en Afrique, vous venez le suivre en direct. Voilà ce qui s'est passé dans la Russie, ce qui s'est passé dans l'Ukraine. Voilà, vous avez les images à l'appui. Les amis, les Africains, les Congolais sont là. Et alors, vous pouvez vous dire exactement, c'est n'importe quoi. C'est que les Occidentaux nous racontent que non, c'est du tricherie ou quoi. Voilà, la vérité est là. Les Congolais ont dit oui à l'annexion. Voilà, vous avez compris. La réalité, c'est ça. Le monde bouge. Et vous êtes où? Vous êtes du côté où le monde est polaire? Non. Arrêtez de rêver. Arrêtez. Oubliez ça. Mes chers amis politiciens, mes chers amis sénateurs, mes chers amis, évêques, qui ça, pasteurs, qui encore? Les gens qui ont prêté, j'agis, défendre les intérêts de la France dans leur loge. Quelle malédiction. Et c'est fini cette histoire. C'est la fin de leur hégémonie. C'est fini. N'ayez plus peur. Prêtez-vous demain. Et alors, vous passez. N'oubliez pas. Vous allez demander à tous ces présidents africains, les Bantous surtout, de nous suivre demain. Et ils vont comprendre que Mfulus Kimbangu va nous inspirer pour leur passer un message. Là, déjà d'avance, déjà, demain, c'est promis, à 20h, nous allons passer un message qui vient au-delà. De Mfulus Kimbangu d'Antongo. Ce message sera adressé à qui? Aux politiciens, aux dirigeants africains, aux élites africaines, aux politiciens, sénateurs, parlementaires, pasteurs, évêques. Demain, prêtez-vous un message au Nzambati. Nzambo solo. Pas au binomo kozomba alliance pour tirer la misapi. Nzambe wanate. Oya solo. Yo Bantou. Je vais m'adresser qu'au Bantou. Demain, le rendez-vous est pris à 20h. Pour Yoka, il y a une émission. Donc, on peut s'habiller avec des précisions. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et les autres sont encore à l'oubli, mais je vais les secouer. Nako secouer bango lobby. Nako secouer bango pour leur faire voir que ils ont encore peur. Je sais qu'ils ont peur. Tous ces gens que je vais les citer là, demain on va citer même les noms de tous ces présidents et les rôles qu'ils jouent. Et pour leur dire qu'écoutez, vous dormez. Mes chers amis du Congo-Brazzaville, du Gabon, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, de partout. Suivez-moi demain sur TV, le Laka Mvuluzi Kimbangu. Parlez à vos amis, vous allez comprendre pourquoi l'Afrique ne marche pas. Qui font que l'Afrique ne marche pas. Et demain, je pense qu'en suivant l'émission, après l'émission, ils vont comprendre que, on ne savait pas.
ils vont plus avoir peur demain. Après demain, s'ils vont comprendre qu'il est temps de se mettre debout. Voilà, merci Nabino Nyonso, maman, batata, banadaki biso lelo, balak, Nabino, ça me fait vraiment un grand plaisir de voir que vous étiez nombreux là. Balak, merci Nabalak, Nabino, Oyo Nyonso, les Azalaki Wana, la chaîne Nabiso, Matondo, Tokutani, Mokolo na lobby samedi à 20h. Ingeta, Ibobo.